garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mbote na ba Congolais, mbote na ba na monde entier balandi ya tindika télévision Saint Thomas eyo. Ozako lukanga ngana zali na remercier d'abord Biumbu inenga sali tuna kota na bandako na bino na remercier bienvenue bomo autrement dit Bivens donc dimanche kitoko na ndenge na moni lelo azaba kotoyo sans oublier Mamicho Betoko na kati ya Luanda donc ba mama ya Luanda mikolo bango pe balamuki Mamicho Matoko donc alobi Luanda INDP azo contrôler ndenga yokaki ba mama ya Liverpool ndenga yokaki ba mama ya Allemagne lokola mama Laurence ya Venanga Tumba Kolesha donc ba yokaki ba mama Bibiane ya kiki zong na kati ya Luxembourg ba yokaki ba mama do ya Didier Senga na kati ya Afrique du Sud ndalobi pe Matoko ya ba Mamicho donc yepe moyen azonga similate babi Luanda Saint Thomas balobi bazolanda yo na boke binyo so salinga plaisir ndelo kona lingaka ya ngwana bolingo ya Congo na ya ba Congolais en tout cas cher internaute noki mikolo yo bozo zala na kimiate surtout l'événement ya nani ya depuis bakangaki hein service à renseignement pendant ka batu moko balobo ba enlever ah oui parce que bino bolingo pesa batu mapeka oh il est enlevé ndeni mutu ba enlever balobaka mutu so aza enlever ezali boyebi batu ba enlever été service ya renseignement nde ezwi mutu et mutu oyo service à renseignement azozwa c'est que renseignement ils ont des informations sûres et bah mon est suspect par rapport à bamakambaza nango ya wana bakangaka bakokanga na forme bango bakolinga et dans la police té aye la convocation aye la police judiciaire té aye le mandat d'amener soki ndenge nini te côté na bena ngaki tozala sérieux toyokana bien par rapport à ba confusion tozo sala. Parce que biso toi bato confusion et toi bato makambu pena soko comprendre no bien te obandika ko créer ba divagation pour ezayo te. Et là on les autres na ngana loba parce que na moni bato bazolo ba trop depuis arrestation ya monani Salomon Escadela hein? Donc cerveau moteur hein? Salomon Escadela cerveau moteur il y a Moïse Katumbi. Que depuis bakangaki na comprendre te ba réaction et la mouki de part et d'autre que na ça c'est que zongi nini yango siko Salomon wa nani o bolibo bangi sabiso yi makasi bo ermo entre nous na ndenga mabete ba congolais tous à la serré pourquoi balinga ko bangi sabiso kana ba kombo bato. Ce qu'on a tout nana Salomon na RDC Salomon Escadela azalaka nani tango azaka libre asoki paka na ba peuple congolais na nini pepo na nini et comme matin midi soir na l'église catholique na banane balamuki nous exigeons nous demandons nous oyo na okaki yango to bakangaki mayimuke baite qui nous oyo ma casse la muki koto nous exigeons nous demandons la libération tango bakanga ki Mike Mukeba pour la nini ba nous et bimagité ah deux à la même série tout lingana ko ba congolais et donc ni nango munguna moko bolinga kabula biso pena neti na moi makasi boye il est prêt à vous payer pour déstabiliser mboka na bino moko propre et vous êtes en train même de le faire déjà sans les savoir. Soyons sérieux. Moi, je reste confiant. D'abord, on a fait sa confiance dans le service, dans le renseignement. On a fait sa confiance dans FARDC. On a fait sa confiance dans la police. Puisque dans le cas pour moi, je crois que l'élément loyaliste Bazali, patriote Bazali, il travaille pour l'Amboka Bazali. Quand bien même, domaine on a nous sopé ils allaient affecter le cancer à corruption affecter le cancer à monter mamabe affecter le cancer
il y a bateau bazana ba pratiquement malsain. Bateau ndi na bango na bazana bango ba opéra d'habitude ba traître moko boy bazana belé bazana la police bazana armée bazana pe ba service à renseignement. N'épargnez. Mais moi je suis en train de féliciter ba oyo baza ya malamu ba o bazo sala ngo bien. Nde bango ngane nazo féliciter. Vous comprenez? Donc entre nous tous à la série na ba gisement na biso, tous à la série na ba façon na biso, tant que tozo kalika surtout sur ya Congo, to bandenga ko memelango, to bandenga ko salelango. Ezali pena très important bande ko balandi parce que quelque part esali bien te. Okake batu baza ko bimisa ba popo moko vraiment mensongère d'abord, incendiaire et puis ezali ko exciter batu na ba tox. Ba popo wana ko exciter ba tox ça makasi kana ndinga en ya motema mabe. Mais qui vous dit que Salomon Escadé là azaka au-dessus de la loi? Soit ça va mbeba commettre na niveau justice ça citoyen congolais faut ba kanga il faut ba duka il faut ba ebele on na za nango oyo l'état ça ko reprocher à ça suspect na ba ka ebele. Moi j'avais vu na ba activité ba marche Salomon manipuler les gens. Non, moi j'ai vu une fille, un garçon, non, ils ont dit que ba dénigrer mboka, ba saboter, ba finga président. Nandengeni. Oh, le peuple congolais tout ça la rappelle tout ça rappelle qui dit ba manipuler sérieusement. Donc je voulais dire que ba onyo sto bazo tambola na komba buso ba ya président à propos à un certain Salomon Escadé la yebaka ke soko lia mbongo ya Salomon parce que Salomon na confirmé que c'est le barimero ngana nango que na téléphone na ye bakuti ba contact belé même na ba rébellion au tout zoka ya ba groupe armé belé na est entre autres M23 surtout ba Winingoma soi-disant na lobité que ngana moni na lobité que ezabongo mais c'est que j'ai appris mais je ne crois pas aussi que biloko bakuti kuna mbala moko na niveau renseignement et bimara futi na public tout le monde na ba réseaux sociaux mais c'est ce qui se laisse entendre dans ba réseaux sociaux à propos arrestation mais moi je suis en train de parler autre chose qui n'a rien à voir. Moi je suis en train de parler les réactions déjà sans connaître les motifs il y a d'abord on doit qualifier service on a l'état qui va lever. Donc, ce qui va lever, c'est que d'abord, on va lever, or, ici, nous avons des personnes bien connues, faciles à identifier, qui sont nos services de sécurité, plus particulièrement nos services de renseignement, surtout les renseignements militaires. Et il y a des Congolais des MIAP. C'est un service de renseignement militaire. Et quand les militaires de cet renseignement entrent en scène pour quelque chose, Boye Baké, c'est que dans cette histoire, peut-être il peut y avoir des indices militaires. Alors, quand on ne maîtrise pas, on ne peut pas directement commencer à spéculer. Donc, on est placé dans la zone où Bande Kwebele va vraiment animé peut-être dans mon thème. En plus, il faut pas manipuler l'opinion publique. Il y a Kobimisa République, Kobimisa service, voyou. Entre nous. Bilo Bogasi na Israël, un Congolais a manipulé, juif némoana, batambola minduki baba civil. C'est faisable vraiment. Na Israël, quand la Tel Aviv, na Jérusalem, na Lusaka, na Rome. Donc, on comprend pourquoi on a autant. Mais comment ils sont tous en facilité, un monsieur comme tel, il peut venir à Zubino Congolais, bon, on a un politique, on a été à déstabiliser le club de football. Et ça, secrété. Le club, le cola, vita, na daring, bazala déstabiliser, tout. Plus de 20 ans, il y a déstabilisation. Qui ne connaît pas ça? Bon, on a toujours autant de ça. Et le moins est sommet pendant Moutouasala parti politique n'est rien on peut vide na kati maleta pamba ou basombi on a parti no yakana ensemble. Batumé ba congolais ba sopani. Donc les lots et ça bazo futa ba jeune ba bon ba pe on va $20 na ba fijina ba drapeau boya to vimbisa. Ba vimbisa ni ndundu. Boni buzo ba boyoko. Oh. Mboka na biso me bozo mitika ka boye. Ngai na lingi na expliquer ba tunyo sokeno okolota nondoto parce que tout le monde est permis de rêver. Mais pensez que ce monsieur-là, un jour,
il peut diriger ou il va diriger le Congo, que ce soit par la force des États-Unis ou des Européens, dans le Bino, écosimbate. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle. Nicolette ya Santo Thomas ya Saint Thomas, maman Nabana. Et na kanisaka ibo sala kanga bien puisque zuti nanga pena donc na expliquer pena ba Congolais ezala ya Europe, ezala ya Amérique, ezala ya Afrique, ezala ya Océanie, partout dans le monde. Congolais partout zali la la kalota ndoto ya bien pour mboka na yo. La kalota kapendoto ya bien pour na ba imboka. Ko kanisa te que gouvernement de Asara ke bato bakufaka chaque jour. Ça c'est d'abord faux. Et ça bato baza nimé na motema mabende bala maté midi soir bazo méditer neni bako bomba ba Congolais, to bako tout ça ba Congolais, to bako ki ko diviser ba Congolais. Alors bino bokoki ko céder na manipulation wana te, ezali très important. Boye ba yango bongo bande ko na ngai partout bozali. En tout cas bozaki belé ya kolanda ngai pour plaisir ezalaka ngande na oka bina gu. Tant que boza wana ngape nazali nazoka maman na plaisir. Alors noko wana soki ba service à renseignement ici kolandela ko détecter komona katine biloko tu yazo tambola nango ezaleza biloko sérieux to ya bosoto so pe ba kosela que les services de renseignement ba que jusqu'au bout ce que c'est parce que ya kolekana devant un juge naturel. À l'état, tous en état de droit, tous reconnaître en maintenant c'est bino que non na bino ba congolais belo bala nangai à propos ya biso tous en état de droit. Oui, tous en état de droit. Mais état de droit d'absolu n'a comme effectivité parce que ça n'a nous processus. Donc il y a un état ko tchola ka ça voilà de ce qui kamoko boza non on est à l'état de droit boni buzo ba pe boy. RDC le roi makasi. Nan bogi biso te boro ka biso pe boroye ba biso bien. On va redresser les choses mais na ba noto longo la noto po di kambo na nga pende so makasi ulinga fatite engae yo linga kalo fatite mama na ngai donc yo nengo zano linga fatite sko fatia zakaka et monsieur Sil fatia zakaka